Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, on a s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na eza ngai ndeko na bino papier Emmanuel toujours toana nsima ya réflexion toana kayu oyo eza place tosala boulot mpona répondre motuna oyo epesami na réflexion. Alors motuna oyo epesami oyo sere na biso Isabelle alobi mpona ngai etake mobali soki mwasi akomi kokotisa biloko na ndaku ou bien bana classe futami ndaku pe retard epesameli déjà nga nayebaki te mais ntango naye kodécouvrir makambo wana mpona ngai nakovandisa ye nano nakovandisa ye tosolola toyeba ezouta wapi mpona koki kosuspecte mbala moko te ke ekoki kozala azotrahir ngai ou bien te enfin koki kozala mpe ndeko na nga moko boye ayedaki nga nayebaki te aboyi kosala nga nayeba donc eza eloko moi faut tovanda soki na remarke azotrahir nga obligatoirement ifo natika il faut mpe nanatika discussion eza te nakotika ye mbala moko limbisa te eloko balimbisaka te po ntango mobali de akomi kopesa afuti retard ya ndako afuteli bana classe damage ezokota na palin eza de ebele esalami donc epa na ngai eza na pardon te donc obligatoire na kotika donc na kolashe na nga pena mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Lumière Kambolo réflexion vraiment mpo na ngai na suki wana